Merci pour la préparation. Merci pour ta Nyanza. Donc, petit l'oiseau Pessoni. Ngoma ebandi na maluku ebote Nyanza. Kila kwamba nilikuwa Nyanza. Na commission qui s'annonce pour le propose na cabinet soki mokete. Mine de rien, Bosali œuvre munene boye. Première fois na Kinshasa et Tongami beaucoup na kati bozo yangana na matière nyoso solide to na lo mona boye vraiment je le donne na kolo asale bino na cabinet. Un accueil très très chaleureux, on va réserver la délégation, mais c'est étonnant. Soyez toujours ensemble, ayez toujours la persévérance, ayez toujours la foi, et vous l'avez pour les battre. Le but principal de l'église au Bomoni, c'est pour nous promettre une bien matérialité. Ils ont promettre que prospérité, abondance. Il ayez uniquement, première des choses, Mili mon abino mokula suka et mon ambokanaya. Parce que mon donnement soit Zaliawa, ils ont un jour au bandaki. Ils appellent un jour oyo, vie aussi là, vie charnelle aussi là. Mais ce jour-là, dans le matériel, et ce jour-là, dans la vie charnelle, nous sommes au Tikango. Christ Alobaki, bien-aimé, n'aimez pas le monde avec les choses qui se trouvent. Balingami, bolinga kamukilité na biloko nyonso eza na kati nango. Mais ça m'a toujours étonné. Koka ke bato basimbi Bible, au nom de Jésus, malakoye moko Jésus atikaki. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera accordé. Mais le lot, Nabisambeli, ce basengi bosengawa. Batu basenga nzambe mbongo nanga yutambula. Nzambe nanga musala nanga yutombola. Nzambe nanga na komishomer. Sunga nanga musala nzambe nanga di bala nzambe bana nzambe. Commerce nanga yutomnete nzambe nanga poto. Bosenga kabilo comme qu'il toutes ces choses, c'est le païen qui les recherche. Et en priant, ne multipliez pas de 20 paroles, croyant qu'avec ces 20 paroles, vous serez exaucés. En priant, pour le sang, mon ami, ça la kamalam. Prière, la bine, ça la focalisation, demande. Moutou a sengaka, tout d'abord, je yé bisandam, mais ça n'a pas été alors il y a évité. Donc, comme bisandam, ignorant, il y a un problème, na bino. Étant donné que nous avons un bino, même lobby, même mois prochain, l'année prochaine, et qu'est-ce que vous faites pour l'informer? Mais qui ça déjà pour aller dans pour envoyer bisaye, bakate, tikana bisaye. Étant donné que tous les problèmes qui vous préoccupent, ndege ba maman bazawana, ndege ba yebaka makambo ba bébé allo bakate. Mais ndege maman yebike mwana comme nazal. Ndenge maman yebike ilamba comme ça a changé lamba. Ndenge yebike mwana za ana ba problème santé quelque part. Asimba a découvert passe mwana za passe na libum. Santé, mais comment maman papa comment voyez pas le problème à ban? Bon zam voyez bisaraye. On ne se voyait pas un problème là bango bazo qui sa valeur derrière. Mais bino ko lo bakuté pratiquer kaka amour, pratiquer kaka justice in kola ça. Tout est possible à celui qui tondika na kondima kolo akotika kayo adamu kete.
ayebi ke besoin kolanda yo ba ayebi ke bwana souffrance ayebi ke besoin nyokwa ayebi ke il faut besoin d'un besoin il y a quelque chose dans la poche ayebi ke abongisa makambo ebele bozela ka surprise ya ou et ya kana tango na moment opportun croyez en lui frères et sœurs lilobo ye pote un jour bon mon amboka na tata pour vivre vie éternelle bato baza kuna basi bakenda bayaka bamona kabino bazaka na bino longo azo tourner na place ozali soki azaki na susi pona alingaki yo azana yo elongo abalotika kayote pe bamona kana zaki na place boy na tambulaki na pays boy na zana camarade na intime kingana na zana mama na usat papa na tika bayaka pour visiter ndeke pe un jour bino bokozala mieux vaut oluka kaka royaume de cieux les restes eya teme botala ndo na bino banda mwana jeune mwana na classe examen pesali mais sona kukamna mtu ambetu nzambe la kisanga église na ensemble mukolo na kufa na mona mboka na yo na mona permission na yo tina zana se na yo kaka yo ko yo kaka to solo na zam nana beje ka bido wan mais examen zali na osenga te kolo pesa kama yel na tanga bien non nzala pesa na ko bate kolo pesa na bido na dia bien ça ne va pas mikolo non kaka alla kisanga église sona ensemble na yo na bando senga te ka komisa nga musali na nzam non loin de là na bando senga ko te pour musali na nzam fardeau pesant et subitement même temps de bando ko ta église na ça bino bien que tant na bando ko ta église tout go ba bemi na posa ensemble bien sûr mais sur na côté na vandi na otala ni gauche ni droite peut-être mutaumemi ngande ayib na yibisika vandi kolo la kisanga place na ye ya yo bien battu cérémonie na zomon et où t'es pas na yo bien ya bango église ozali bien ozali sozali et pisanga gloire à Dieu so sengina condimanios na bano c'est la quête de réponse ya balamoko on dit toi tu how le monde va au chana plafond on dit on sont diré zate ba komi likolu na apocalypse 19 ayeb si le sambo mala libi angote nazala kawate oh ozala kawate et pour cérémonie abi ya bango na bien wote na zongi vision en extase so na zongi na bomo tona oyo nyoso zoto mutezalaka natali yango natali na bat ndenge batondi na yebisi muto ameminga frère awe église nzambe te comme manga wate azalite o senti que o mona na boko yebisi que awe nazate mungongo pezo loba frères et sœurs obino bozui peut-être na demande de temps molai wana de sala ke ya transformer de kona bino mosali malgré ko kima mosalango ko boya mosalango na transformer de kona bino mosali anjeté ya likolo sainte mais mutuka ya masum wa zape ikola zo sale potalu ka bonge bina tata pona makasi na mutu yo moko te poto longa maenzamba sala katina yo mengona ya yemo ka kande otambul sabino landa iloba Luka nyos ya mokilité. Bokango hein? Bien matériel, et ça nécessaire. Mais ayebi, abongisa, date nin, tangonin, yoko s'imposer, ko senga avec imposition te. Ko lukango pe ko changona mo tutte keza la izala. Parce que botala bino moko, c'est batanga ka histoire ya riche na Lazare te. Kokasate ke mutu aza na abondance aza bien aza tout et kokapoto azo kende ende akomona lola non frère et sœur komona lola eza facilité mais et comme penerabino automatiquement pe bozana voix nango avec beaucoup d'assurance bayebite batanga kate talandenge milimo batemona naka bolalaki mais lelo so tutuni bandoto boloti awo ebele ya bandoto be nzoto elalaki na mbeto mais ame ya kingandi ya Jean Pierre ya yokoto na lingwa na komea lingwa la kisasa olali oloti mutazana kinkola na elongi naye na mungongo naye na bilamba lata na tout modèle nyos na ye mais banzoto ya kolala voilà ame wana
l'église onde pona batoane eza pona oyo te oyo abongisaka so alingi asutenaka ngo makasi abatelaka banguna batushe yo te mbeba ya bato mokili ataka bato mokili esimba yo te yo tondaka na bolingo na shisisa ya point landaka liloba betala riche tala Lazare bomona ndenge ke moto nyonso te okokende te obakenda baza na bino eloko bamonaka bazaka toujours bayebi na quartier na bango batambolaka ndenge yo ozotambola kuna frère riche atala bo okuna Lazare mobola kana richesse nyonso nakomi na sufuru na moto Abraham tinga Lazare atangisinga litanga na mai awa mungongo ezozika kozika omoni na bolingo nyonso tata lisolo Abraham va répondre ata batangisi litanga mai ata guda ata tone ya mai ekokoma te ukauka na nzela kaka osila ekokoma kuna te tala distance tala moto azalaki bien na nzoto awa na se azalaki bien kolia bien mais tala moto akobanda okota na se ya table ya riche mpona kolokota bamiete ya mapa tala place akombaki mais quel exemple basambeli bakolanda ko bateke moto aza bien nde aza na bonheur nde azala bien na molimo non tamso akozala na pasi na molimo na ye bonanda nzambe na bino frères et sœurs liloba mpona kongengisa mokili bato bakotala na ndenge ya gauche mais yawe atali yango na ndenge ya droite bato bakotala yango na ndenge ya derrière yawe atala yango na ndenge ya tout droit chemin eza na église oyo lingenda tata ekolongwa na lingomba tikile oya mokolo nini cette bonne nouvelle sera jusqu'aux extrémités de la terre tant qu'il faut atteindre excepté tout de la terre alors viendra la fin tant que n'a ne comité et ça sera toujours une bonne nouvelle et quand tu as la bonne journée parce que Rabbi est le même aujourd'hui hier aujourd'hui éternellement amen bandeko na Kristo quel que soit passe landa quel que soit bitumba ko se prate que tango za la réussance de Nzambe ko la komisama non même que tu as boilé même vous avez pas problème même vous avez mis caractère zo bakisa makoleka landa mukola suka molimo na yo ezo asika malamu na mboka na nke big samolimo est très important kolo abattre l'amour na moko bolingo don sama makasi koleka amen bota c'est vrai que vous avez plein de travaux mais prophète la mona tiki to na ba travaux fombon e ya te e bonga te e sila te bozana jana sika kimia banika musubazana na sika banga mais quel travaux mais quel courage na mine un lac de temps pour construire que l'eau va boy bochama boko bilonios contribuer pour les locaux ici donc les samana motema pété oui ya wa yebi ke ba musubazana ngote ayebi ba musubazana ngo me bazana ngo sikote mais de jour au jour ya programme na yeko na bino ana plan na ya bongisa pona bino lobiko bozui batela ngona maboko miba to senge para tata Nzambe mo tata musasali kona sema ton pele kumpeke mboka na bule na bolingo no munene pena bokotondo ya Nzambe na mo sapna batela bakona mna babi to shila mo na mo pasa mo na mo ibana yonde mo yebi yonde mo pesi kimia kata mabota mena olonga pona olonga shali bota nayo ete mungu na lunga di bota so mukete kasi bokoto ne pe maoneka mama na mo ko lisa to abata maso so tali mabunga ko kele mali so kote ya Nzambe mo sali bule bulisa bota na wenge na pena bota nayo Nzambe na bumoyo isana makasa mote pona bota pona kwa wenge bene so boko ne ya mpa esimbi kuna mite ngulu ya ngulu ngulu ebat la mo na moko bolingo notamment nous chanter kana chers téléspectateurs qui awana nyanza je crois bozo kama umura nzambe nenga soko ncheko te ya totika na deux églises au côté de visiter merci beaucoup tout le monde merci beaucoup merci na ba merci na organisation nene merci na ba de 100% merci
nde bosimbi loba na pasi na bwale na tumba na bisembo olandaka liloba kolo asali na bino oyo akatela moko na moko. Merci.